Congo Liziba TV, Congo Liziba TV, pour plus d'actualité. Mais si on appelle à qui non, Yati. Nakoyate. La fille, comment film le mort? Faut-il en avoir? Il y a na 7e, il y en a l'H. À toi, fout à $1 million. En tournée. J'ai dit moi la lèvre, alors ça va te dire réalité, il va appeler partout sur la béni au télé. Qui est qui était? Quand c'est mon père qui a bien engagé. Très bien, Jimmy, très bien. T'es non qui était. Bah c'est moi ça que mission mon beau-père les caca à ça quoi manquanga respect bah y'a moi micro bah les cabas c'est mes missions mon boyezanga tina bah y'a mon maé l'été bah y'a mon bobo na buna. Oui na comprenant qu'il y a bois que les ngabazu photo na ngabatie y'a le banasé. C'est que le bain nanga. C'est Simba souté. Oh Jésus. Simba t'es tala. Au moni tous ça hypocrite t'es. Mais trop pas dire même si la reine a prendre on m'a dit na zomo ok kuna au jour ok mais avec les amours et anda ko tata na yo. Si absence soit na chaîne na ko. Te bible le bio appelle binemi bande kono mo pe ya libotati. Oh je vais mis. Oh. Vous appelez binemi bande kono. Oh yo ke tourner na mutu boy. Yo ebi bonganga te. Yo ebi kindoki te. Yo makamba belé te. Oyo yamba na mutu boy chikolo makamba bela nzoto. Oui bien. Batumba kombo benga bachenga na bachuna mutubu au ya kasio sana kisme yoza kana Jesus Christ. Azana apesa ki mbongo po bafundanga po kimbimbi akoza po ba rendez-vous to komo ya wana na avocat na ya comme ko déclarer. Petit on pas pesa te parce que ba sundola ki ba pesa sumbongo. Te sona likamno bien ça lokuta ya ko démentir. Alobaki angwa. Oui. Ba sundola ki. Mais au moins tant que ça va monter sambisa biso magistrat wana aibisi alobi o asa mama na yo bowe na mona binu mba bwana problème ti donc moi mbala on a ba intoxika ki ba tanga lo baka bato babaki na koseli mutu makam ndeni yo mutu moko zaka na makamu tutu tuwa batu nyoso tu na monde yo aka na sima makambu wana na kitoko te po mona nga Teresa na kombo Teresa ba pesinga o les autres kombo lipambolite ba kombo musu ba pesa bango lelo ba sela ngolo te ba komba ba garde corps. Il est qui le voit nini pour combo li pamboli tem menga papa nanga bimisa nga pesa nga combo li pamboli Teresa ti lo bato babenga nga no sa musa théâtre hein réalisateur no songi kasi ba kombo musu oka ninga no collègue na yo na koma garde du corps mais boya na TV bo bandi ko finga batu bondi ko loba boy 7e na ebitene pas comme bango ti il faut dire la vidéo il a dit 7e to 7e mais oui ba 7e c'est le 7e tene bete oh Jésus ah il va on a logo de 7e afungula mais tout dans ba question il dit que ma garde ko il a problème nga lobi boye nga lobi bona bunda makasi nga na lobi boye kombo ba pesanga la papa na nga Caleb na remercier kombo lokumuti le lui sala musala mais ça l'artiste mususu ba pesa bango ba kombo ba babe ba tika le loko sa tête ba komba ba garde corps à cause ça pe boye ba doy ba engager na maba ba gaza na ba nini ba benga bango ne ba sécurité wana a comment ko sala kuna ezaka te ka sabo au moins pe muto za garde corps asa su musa théâtre traité on peut pas mettre pas ébouler cause un artiste place mo botambola ni za garde corps mais comme que artiste a ya ofongoli porte ya portière à voiture artiste a yo simbi sac artiste a yo kanga bato ouais oh perfection toi comme tu garde corps en voile bon zo tanga comme ni poigne yo so indimité que ça y tout na question surtout kinde yo indimité non vous laissez au bunda te au bunda ah au bunda oh le question bongo charing justement
surtout côté on a dit ko ba pesa mbongo ngano kimbimbi oyo ebike tala muto ana sans cœur mamoyo bano baza ba orphelin po kende musala nde bana ona balia mo bi o financer loko mo po ba sala e mabe akela na makala ba ne bala lanzala yongo nzambi po makamso yo bima iza passé donc elle est passée nzambe agiste on va bien passer ma bien atika na ça peut arriver te e passa mabe mutatiki yango emona na ke mutatiki mabe okotika mabe musume mabe musu olata ngolo kwa chéri mais oui mama ka bebele to mona o eza mabeti ko kabona batende mabe eza mabeti ngo c'est époque na yo sali l'époque na yo eza époque moninga tika moninga koko linge batu tout bazaka derrière yo et puis to kumisa nzambe po bato ebele bafungoli miso ba départ ebele on ko ça peut pas mbaté après vous avez un bon mois de na bon nga ebisa même magistrat wana tu vas sambisa ngana e bonabi au moins moi mobali y était et puis premier jour o ba ko tikela nga convocation soit avocat nga kenda te ndene nga la na makala yo so likambo ezaka mukie okangisi mutu moni no lobisaka ete boto yebite tala pe ndenge mwa sona asalela ke musala boka bona point pone boko fanda te bosolola bo miso na toile na miso batu point eza soni le boko mo sanda ba analyse mais nga pensa pendant le banyo surtout te na pesi mama vie a raison et ça le mukusa l'estomac hein na gauche l'estomac na pesi mama vie attention na tangi comme le soro aussi comme na pesi raison ali ngane so te aluba Teresa no bomoni te bebi bizali ya muto na te moko boye bango bonzima te oloki oyoki makamna lobi oyoki en tout cas ma vie merci wana lo babo ma vie ay boye biti mko boye ba e bonzima te lokwa nga na mona pe ke côté sila ya mbanga na se pencher côté ne parce que linganga pe na amour vrai amour sans tricage likambuso ezali so amoni likamabe so amoni pe na se mabe obenga nga lobelinga ke chochola mutute tala boy na otourner na côté mo na sali faillite au kata couper ya no bandela parce que ça rekene na lito ya réalisateur tala boy au fouté jamais atonga ba terre en plein tournage ouais mais qui mbinda ba kyangwa esika bayambi yo obeti maboko sepele esika bayambi yo te pofo makolokei po mutu moko ina sans problème oui ba problème a ina là oti pour ba femme ba intoxika yo pour na kendo ça 15 minutes wa SB no biki na SB ba nga bien na tunaki bien ba futaki nga bien problème ngo les a yango na mais oui ebima na kati ya groupe bomba sala ba voice mutu mo pa zala na linga yano nda bimisa a balancer ba voice wana plus jamais tout le monde intéresse à ce soit tant nga kumisa kisila ko yambe wate yebiango Fimbi ya senga pardon na parquet na yamba ina bise na problème na ote surtout kaka oh mo pande mutamilango ozomona donc tomi batela makasi parce que toyebi mokolo te toyebi ngonga te toyebi mokolo te donc yango moni bato pe biso nyonso surtout tobi mama étoile oyaki na mission oh oyaki na mission mama étoile et puis oye na nous place oyo yaki yo mto chaki prière et même ta prière qui toujours ango avant ba banda musala to boma bat ba boma ipo bazwani ba eloko ba ozwisa te ba eloko ba ozwisa te po ba boma pe mutu te po mutu o moye moko ne ye monda o mi bomisa même ba to ba boma ite pourquoi parce que na lobi ke mutu o mi bomisa mutu moko azala kaka au centre makambi surtout ebimaka nyonso emona ke mama étoile olobaki ezalaki lokuta oyo nyonso mama étoile olobaki ezalaki lokuta po abandaki nano kosolola na sila Congo Liziba TV pour plus d'actualité abonnez. Voilà, Congo Liziba TV, merci na ba abonné au tala biso na kati ya émission na biso
la vérité. Merci de votre émission na biso. Surtout ba maman et au bout de la qui vit pendant les questions na bino. C'est que la rananga partout dans le monde entier. On a moni surtout ba sponsor na biso. Merci mingi mingi na ba maman et ba maman les gars qui vit mingi. Les questions na bino mingi. Les questions la retourner les sociétés. Les akibino, vous avez un problème il y a pas matériel. Les vagues moko ya biso ya ba panzisango na Congo ya Gigo le million ba botolaki presque biloko nyonso yango te minute zongi biloko mais na keba kaka déjà 10 ans de distance ya chaîne na biso Congo les TV tous la bino plus ba sponsor ba partenaire officiel des sponsors officiels na Congo ya FBT o ya dako zo biso akotika biso te ti na ba mabongiso to sala mpo ya date ko ya ko mona ka awa. Mais je suis bientôt pour ça va découvrir na bamboka et belé tout ça là à l'occasion il y a 10e anniversaire na biso ya chaîne na biso ya émission Congo Lizibati pour essayer ça bino plus na bakati na ba vérité pour les ça pour qui déjà là je vois merci na papa Paul Fiki pour FBT Musalani na de mukolo na et ça donc bien à poser les surtout qui vont les mettre qui pendant les questions mon fils casque serré ka poison aussi que Yannick et Kimi ya Rombox na pression côté. Il y a Gisèle et Tati, maman version c'est monté, ma presse et Jico Rinière. Il y a eu les questions de déplacement et d'autres logement. Nous avons en charge. Merci président. Il y a Gisèle Tati, presse et Jico Rinière. Nazanaye, elle s'appelle Ya Anna. Pour le Azarana toujours. Pour Yati Karangati, pour le Azarana toujours dans ma solo. Et puis, à la Katia, Congo, Lizibati, la Katia chaîne. Ils sont bons, ils sont santé. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Pour l'Ati, hein? C'est simple, oui. Ah mais c'est joli. Merci. Mais c'est bien que vous en ayez le nôtre sur la piste en bébé. C'est moi qui connais le tout. Moi, il y a un problème, il technique. Ah oui. Moi, tu as ma fille, mais il y a des choses qui peuvent comprendre. Moi, déjà, tout le monde a mis dans les TV, dans les fraîches. Tout autres, déjà, je pense que les TV, les TV, on est tous ça, bientôt là, ils ont parce qu'il y a un autre style qui est là déjà, ils nous ont tourné et ça fait 10 ans déjà. C'est 25 ou 10 ans. En tout cas, félicitations. Joyeux anniversaire dans l'équipe non Mobimba. Au monde, il y a banda kalati le loza kaka donc au tata banité loza. Oza Nathalie ngaza ba bino. Baleki ba ko mbala bango. Mais oza. Naza ka ba bouger na bango, ça va sisi na bango. Bas oza kaka. OK, bon tika nga. Pour ta bolaka. Voilà. Ta bolaka. On les kenyoso. Ça veut dire que c'est ça, ils sont déjà partenaires. On a pour ça tout le belayo, tout ça la Congo ya iloko na yo. On incité te ko benga biso numéro za fichier wana pour comme la biso Congo les batifi za pour na bino nyonso. Congo les batifi et booster pe ba tebele. Congo les batifi pe si ba tebele makambo. J'espère si Dieu levé mois prochain Congo les batifi tous à Dubaï. Félicitations. Ba tous na pour ça pour sponsoriser biso wana pour sa promotion et loko na yo benga les ketchu. Tous à la mois Dubaï tout très bien. Yana. Oui. Tout sur la nana. On m'a compris tous les gars. Avant tout banana nous avons besoin d'un message de bateau pour la dossier pour la carte ya Congo Lizibati. Merci bango en tout cas merci pour bino de bozaro landa Congo Lizibati TV. Si les lieux où mêler ça à 10 ans donc moi na botami à proxy 10 ans. Vous avez une confiance na e, vous pensez qu'il y a confiance. En tout cas, Nzambe apambola bino vraiment bon continuer toujours kolanda et bon continuer toujours pour ça là au busalaka et puis papa Paul Fikipo na soutien na yo na maman Nathalie Fikipo na ndenge bolingaka mwana na bino bo pesa e penza soutien makasi ti lelo bozo koba ko soutenir ye merci na bino et puis na ba fanatique nyonso sur Congo Lizibati TV bozalaka wana bozala bo umela pour soutenir les ketchou. Merci Anna, merci Anna, j'espère déjà notre sponsor officiel SBT Misalande. Bato moko bien moi c'est mobile. Bato moko bien. Bato moko bien. Couple moko bien modèle. Ils en biso avant de voyager na pour la SBT. Pour déplacer pour la SBT, nous avons pris la SBT. Ya Anna tout cela là. Nazo malgré maman wa talobi ba si je serai belé. Tout le fait pour analyser dans le marambo donc
Les tolo ba comme que on musique à maison mère, on musique à BCBG. On a des équipes, on a ouais les autres là depuis quand là. Et koba kaka. Makasi kuleka. Na makambo oyo ozoya na kati ya monde ya théâtre et des générations oyo ko les a sur le côté et BBC. Voilà. Bon, je sais pas combien de on a vu sur Étoile. Oh lelo asala ka émission ko ayi ko ba o sina ki aloba. Tozuma kana yango parce que toyeka na likambo yango nde toyoloba po esili mpe kaka te yango tozosola plus na kati ya kongo lesibati koloba dans les affaires ya monana nga likambo yango ntango tomonaki yango en tout cas esaki pasi esaki esengo te moninga soki ofandi olali ebela bato lelo mingi batona su te biso oyo bango oyo bazwi ngolu ti lelo babengaka bino eza grâce eza bato ebele base transforma makambo mosusu balongwa bacomédien bakoma osala mosala mosusu na mpasi kozala comédien mais yo nzambe asali yo ngolu baobenga yo ti lelo il faut ebaki na garder grâce wana na batela yango parce que epesa mingi moto nyonso tu te tomoni ndenge mama Étoile abimaki alobi na badure na ye alobaki esika oyo bayambaki ye mais ntango papa Vincent ayaki nyonso emonaniki oyo mama Étoile alobaki ezalaki lokuta oyo nyonso mama Étoile alobaki ezalaki lokuta po abandaki nano kosolola na sila mais alobaki moto abengaki Vincent baimage ezali nzoka nde ebandaki nano bango mibale basolola ye nano na Bekam ayebisi te Vincent kobenga yo ezaka bongo neti biso mpe toza boye abengo biso yano Vincent obengo mpona leza bakuka ye moko abengaka mpona ya SB ozomona à travers kandengo wana ntango yo oyebi ke déjà ndeko na nga mwasi ayebisaki nge eza boye poko oyo kokosa wana nde moto ebimi mabe abimi ridicule ozomona donc on dirait moto moko akandaki eloko moko bo asala mais esimbi te nzambe oyo alongisaka innocent parce que bimisi innocence ya sila on dirait ye ayaki mpo toloba teke mpo biso tolobaki toza bakuka to nga nalobaki naza bakuka na défendre côté moko asila non tozoloba o makambo de so bimi na toile bato nyonso bamoni yango mpe na ndenge ekendeli mpo parce que soki nga nayeki eleke tu obengi nga lobi na oya te mais ntango lobi ke na oye funa na honorer engagement nanga oyo wana nalobaki ntango omonaki oyaki so omoniki côté moko boyo osalaka mosala koto ekoleze yo koya te fonda na yo oza tranquille esika otravaillaka po parce que oyo bafutaka koto eza mbongo oyo mpe bafutaka koto oyo eza mbongo po mbongo bafuta oboye neti boye sikoyo balongwe batableau no nyonso na perdre sila moto aperdre mbongo na ye parce que yo osali mosala me batableau nyonso balongoli babenga so motu mosusu bafuta bango entre temps yo ozalaki na posa kojoue na leza bakuki te eza kitoko te po soki ezalaki neti nga na personnalité na nga na personnalité na nga bomoto na nga yaki mokolo na nga mais nga nazela parce que atikaki na batableau oyo ifaki ake kosilisa nde toyokaki atikaki na batableau oke kosilisa ntango bafingi yo po biso kofinga o déjà eleke ti oyebi tofingama nga kuna ya kosilika na plateau no mpona bafingeli kaka oyebi yango tofingama ya modele ya momata ya kokita ndeko wana pa tolobi oyo défendre ye lelo akofingama kaka bato bauti kofingi te donc soyo mpo olobi ke botika kofinga nde bayokeli yo osala no mosala mpunda donc onga kozela jour onga oke kosilisa batableau na yo obengi ndeko na yo osila tala nde bato baofinga ngai tala nde bato baolobela nga mais na oyo nga nayebi na oyo namona ntango ya joue na leta bakuka bato bafingaki bachroniqueur ya kote kuna bachroniqueur ya SB te bachroniqueur ya oyo balobela arsila te to bafanatique so fanatique ayi kofinga yo so anda fanatique oyebi moto yango oyebi moto yango te de fois kofanda na okutu kimia ozali ka jour nakesisa batableau na nga nakuta nasiana me kosola na ye soki mpe alobi te mabana na ye bayokelaka ye bango adorable so anga ti ata maloba moko abi en tout cas mama Étoile aza innocente nga motu nabengaki aya kotourne botika kofinga benga batika kofinga ye mais ekoleka na plateau ya motu moko oyo oyebi ke motu oyo afingaka sila aloba bolamu asila te qu'on se le dise aloba bolamu asila te akotuka kuta kotuna bakestion moyo mabe peso osusu kanda ondima olobaka makambo mabe oyo ezoleka na kote ya SB mais ntango papa Vincent aki koleka na tomoni ke mama Étoile nde aza na faute
Maman tu as na faute de lobby. Au souvenir comme on dit que c'était pas important mais à qui moment là noté pour y avoir na plateau pour loba. Aïe ne logo mora lobby tout ma pour na zoa qui ya malgré lobby mais na pour la capter les sous. Bio lobby logo moko lobby que la télévision na ya dit pour l'ingaler beaucoup ma belle vie ango. Pour l'ingaler beaucoup ma ça la fallait beau finga nga pas beau finga. Et puis na zone so malobano. Ya no lobby que toyebiti étoile oya qui na problème na projet to alika des pour ça d'observation wana mais babe makasiti au mona mutu tourner ba bomaye po ba bomaye bazwa nini muna mutu auta na famille na ye aya koto pona ko sa musala tokutani pe kana musala bato ba kabwana ebele bala kutu bato babala na babota bana me mabala na ba divorce au moni ba omi ba le kalantelo ndimate ke tata bana o mama bana ba le kana ba lo bana te donc na mokili o nzambe to na seto tout a tolo na likambo mo boite ozomona tant tout a tolo lobi da biso to yebite o nzambe abombeli biso to boma bato ba boma ipo ba zwani ba eloko ba ozwisa te ba eloko bato ba ozwisa te po ba boma pe mutu te po mutu o moye moko ne Ni monda omi bomisa même bato ba oboma ite pourquoi parce que dans le but que mutu omi bomisa mutu moko azalaka kaka au centre makambo surtout ebimaka il y a un centre wana elo nyuso ebima yo saka na centre yo mo ite ke eleke tu des ans to bi ko mobali malamu ndo ozaboy soso kabwe na basi misatu yo ndo bi mobali mabe ata bobi mobali yango osombela bato babudinga to osombela bato mituka to sela basi ndenge ni mais soso divorce 3-4 fois yo ndobi mobali mabe baso ba oya ba okende wana balobaka mobali o mai kufela mbwa mopande mutamela yango ozomona donc tomi batela makasi parce que toyebi mokolo te toyebi ngonga te toyebi mokolo te donc yango moni bato pe biso nyonso tout tobi mama étoile oyaki na mission oyaki na mission mama étoile et puis oye nanu place oyo oyaki yo moto otiaki prière et même ta prière qui toujours ango avant babanda musala prière eza lipamboli ti so ndenge nini yo oye na ndako mobo opamboli bato na loso mpe obwaki elongo zelo baofi na loso te fufu te bato mosusu bamina ya fufu ya omina mais wana loso bato baonyata yango na mini so obwaki elongo zelo bato baoli yango te donc yo yo opamboli apo otie malédiction likolo ntango oleki déjà bongo na télévision yo loba makambo ya SB ndenge bato bazofinga na ndenge bato bazo kuna eso ekota nango bien ekanga ngo elekechu donc oye disons oye opambola bato et puis oye sou koloba sou makoma be après kopambola bato qui est derrière toi? Qui est derrière toi? Et toi, qui est derrière toi? Na ndenge nga na moni la étoile, na ndenge tozala na ye na sagesse na ye. Na ndima te ke mta kosa biloka sa étoile. Bato ebele ba mona ki yango babi, ton ndimi te ke mta kosa biloka sa étoile. C'est simple obenga sila tala boy. Moi ba tableau to na ndenge oluka ba tableau Oui. Tant mosusu omoni ke place na ke kuna bayoka na sila te peut-être ba finelanga po kuna ezaka so ba moni na sila ba fineli au bouton. Toi kuna ya joueur na moi je vois ta 3 films mais bien kasi il faut que boya les que tu dis comme on il faut que boya parce que kuna ebike muto atuna boye atuna kaboyete ozomona mbongo na suka te foba en tout cas ngai na tuna nga koto na saka très à l'aise so na ye kuna tom suba opimela nga ba tableau yo na sala boye donc faut na boye na zala penza clair na sila te ngai mo na tourner pa na yo ezate ke na tourner pa na lukelo ko moko boye ozomona po biso nyonso nde to abo muto aloba na nga te ke na kosi ayebi ke ndeko ucholo babeto koma wenge BCBG na maison mère ah ouais toza bongo donc muto oboye ngwa sate o yebi ke ndenge mutu musu nda bango mibale penza so to bitolo babo solo sila mutakipane tata mutakatuna koto sila ko benga mais dans l'autre côté ça que soko tourner pas silo zo penda bouton peut-être yango bangse mama étoile peut-être ndena que tourner kuna bon benga nga soute ska na tourner na momo ata 4-5 fois parce que kuna o gagner belé tout le babo solo
kuna gagné mingi ah kanya na babenga kaete peut-être ça mbala liboso to mbala mi baleto ya misato mais kuna ezake na moi moko ça lokola salarié ake tourner sur mbongo na donc il faut garder pendant musala na bien yemoko eba ko gérer yango voilà maman étoile yemoko eba ko gérer yango ya no alobiki amona ki ko yaki na mission o yaki na kati ya SBO aba passer pour lui na zoka mona yaki jour wana ba sepela ebele mais oui na yoki batu ba sepeli batu batinele ba code batu ba pese ba bengi ba sepene en tout cas to sepeli ka de to mona ko mupanzi moko kuna omoni ba chaîne ezebele mais lelo mona ke batu ba ka mo ko mupanzi mo ka chaîne ezaka lokola ya sila na ya mupanzi wana osomona mais ba chaîne ezebele batu bakenda ko kutana to tundaka osomona mais to batu ba monyo esiko ba mona ka yote bosani ba sepeli na yote to batu ba sepeli na yote to moli batu ba ko finga yo to oyiba ke bato wana ba finga ba tinda ke pe moi quelque chose ta 1000 fois mais la sucré pourquoi les canadiens pour ba ke ba fond ba finga yote il faut remercier bango ko tout il faut remercier bango pour bato na ba yambi bien ba peso mai ya komela vous allez jouer à tournage hein tenga za ina filmer on a été ngaza ina filmer on a été c'est parce que Mahmoud a dit que on va commander mais oui kito côté la façon de fallait pas qu'à moment toi ça la sortie médiatique wana mais moi ça les deux qu'on a mis ba comme c'est mon bangola ba on bise ba lo bangola ça ko mira esa non ko ba mira ça c'est moi le ba maka moko boy na komboni mais na za penza na position na mokene na yo kamira esa le ka ko na ya pona po ba bomanga na sa boy écoute we to le ba na nga boy donc personne ba ko c'est la moko makambote nde tuvoa mtu vanda bo makambo izo ba hypocrite ba zebele ba hypocrite ba zebele bo linga biso to lobana biso bo mutu so mona lobaka te ke ba na ndenga za na douceur na bomba makambo bale pourquoi ezalaka anglo fuso ba de ni so ngi bon ta ba zo lobaka ba pour mesure pourquoi c'est quoi et loko aussi la tirageur bon ngai pona ngai kokotela mutu te si la penza azara innocente na biloko si la pendeuse est innocente na biloko jamais a engagé ta chroniqueur moral lobila kai wa futa kai mbongo jamais a engagé mutu moko boye po salela kai boa lobila kai au moins la peninga vanda kana na ndaku na eta ta musute me chroniqueur ta moko e bien moto mais na ngambo mususu au moins ke batu ba témoigner ka ke to sala ka po ba futa ka biso na fin du mois to finga ka po ba futa ka biso na fin du mois au moins ke côté moko de mutu e bebisa makambi bile. Voilà, merci Yano, merci vraiment. J'espère que papa Paul Fiki pour ajouter la vie Sikona, maman Nathalie Fiki pour FBT Missalandi, 10 ans il y a Congo les Ibatili. J'ai besoin vraiment pour je vais parler en français. Dans la pose na bien soutien na bien. Ya mona bakit. Dans la besoin na pose soutien na bien. C'est ça la bien sponsor tout na Dubaï wana pour soutenir biso to ya mbukana ezala toujours bien. Ya no lelo tout monde ezala moko aselo banalise afinga yo alobo singa ko loba ami benga attaché de presse à maman cause mais l'autre monde il était comme dimanche ça va benga na déjà ba solliciter ce côté mais tu veux benga attaché de presse mais ba longolio ba bi plus jamais je sais pas na bande no to loba no awaki tout ça la keba te bi mokoloti ah oui yo okanisi na muto bozana ye ovanda na mbula na mbula nzoka peta msubu kabwana na nzela o fingela mutu bato neti mwa mwasa na sa théâtre te aiba makamna biso te aiba ngwe pa ndeko na biso moko apesa kaiba na lise na biso po aloba mais oui tout le bango pour ce que y na histoire ya vie ya mutu a beta histoire ya vie ya mutu normal c'est qui ba beteli ma solo mais lelo bazapi basati donc vie eza compliqué les ketchu vie eza compliqué ofingeli mutu batu olobeli batu makamba be olobeli batu macho kiti mais lelo bobi ke bokabona point non tu biso so ba départ eze belé pa na yo c'est que ndo mobali mabe ko pointa ka baninga misapité yo so likambo ezaka mukie okangisi mutu moni no lobisaka ete boto yebite tala pe ndenge mwa sona asalela ke musala bokabona point pone boko fanda te bosolola bo miso na toile na miso batu point eza soni le boko mosa na banalise mais nga pensa pendant le banyo surtout te
napesi mama vie a raison. Esali omukusa. L'estomac. Hein? Na gauche l'estomac. Napesi mama vie ata so na tangi komo so osika mais napesi yo raison. Alingane so te. Aluba Teresa. Non bomoni te bebi bizali ya mutu wana te. Moko boye bango. Bonzima te. Oloki oyoki makamna lobi. Oyoki. En tout cas ma vie merci. Ma vie. Boyebite moko boyeba ebonzima te. Moko boyeba ebonzima te. Tokomomona mutu mo bofanda kana batu te. Neti na pesa na bato to sana analyse mo normal. Vas-y. Tout le monde ba panzisango ya côté ba eloge to salela kai. Mais ba bimisa so ma finga te. Ba bimisa so ska mote to finga e. Ba tsa biso ke to kumisa ye, to loba na eboy, to sana eboy. Azaki mutu boy. Siko ba biso ni chiboto ka bwani kwa nipo biso to kumisa kai kaka. C'est ça, c'est très capital et souvent. To kumisa kai kaka. Kwa banda ko sala musani be poto zalaka. Moi sina mobile so ba libala. Leke choto bo bisinga ke mobile na ngane nga zaona amila masanga akweka na balabala suba na bilamba na okikozoe na ndaku nde na olobila ye. Nde zalaki. To sala musale pa na o. To yaka wana. To kumisa wana. Ezala mutu so emisele vidéo parce que ba zalaka en bon terme na ye. Mais le ba bimisa biso ba bimisa so vidéo tinga ba misanga vidéo moko ona fingaye. To zalaka bien. Izati. Et koko makambo to moniki mutu moko so linga aza le centre batu nyoso aza neti o ba balanga nzembo ba yemba ke musique ezali mama yo lingi obala mama théâtre ezali mama yo lingi obala mama sa kapare ne loko moko batu nyoso ba olela nango ba départ mususu ba makambo mususu mutu moko ba fanda bo ebine likambo kote du coup bobo ineka pour rien c'est pas normal. Pour te dire que batu ebele o basala wana bakabwana ata ko kabwana na mwana mwaso to kamongote to peta musupi ba départ pe na ici kolobano peza na mona ko zaliti na couple sur moi ya kati parce que yo mutu ba ina yo yeba likambute batu ba finga kaoti lelo c'est que il faut expliquer batu moi mwaso na ine pour na likambu boya on est ça ko que il est quelque chose spirituel ba ino kaka. Mais oui na sali neti nini kasi po bato ebele musu babenga bakanisaka ranki nango na kota likambo asila te na kota likambo asila te na kota te na ebi makambo na bo bawela na sila te lokwa nga na mona pe ke côté sila ya mbanga na se pencher côté ne parce que linganga pe na amour vrai amour sans tricage likambo so ezali so amoni likambo be so amoni pe na sema be obenga nga lobelinga ke chochola mutu te tala boy na otourner na côté mo na sali faillite au kata couper ya no bandela parce que ça rekene na lito ya réalisateur tala boy au fouté jamais atonga bacteur en plein tournage ouais mais kimbimbi alobaki yango ati boki mbimbi akosi ochango na oh mais kimbimbi alobaki yango ati muto otourner do démoraliser soki ba otourner alobi couper ya no comité bandela ou bandeli couper bakato comité bandela mais okena lito ya mutu te sa le réalisateur nani Arnold a opia makamute mais kata po filmer beba oh les tu kata filmer beba c'est simba souté oh Jésus simba te tala omoni to za ba hypocrite te yo ba inela oni kuna siko bozo lo bakananga mais kindaka kuna wande mezo matongi matongi obimika boy cholo pale royale matongi omosko batu bavandaka na place moko top ça pe misumuka ngano ana bana bina bileke tu mukolo ngambo ane otika opesa batu mbongo o comprendre que batu bazalinga kuna na mo société au moins siko na vandaka na
Ocho tu nanga na film maman et toi la saki na saki te mais na zaka l'aise na esprit na obligé te bachanga na film bako changa kompe bako changa te nebi kezanda kunanga lobi na tourner oso comprendre siko bango basaka makambu mo bo bamona bango kaka ke fo basala ngo na nkopo ba cha bango na film ngana osala na côté na loba likambo eza réalité na tourner te na yebi ke place na ngana motema ya mukolo chano na za na sincérité na bolingo ya solo amour souci vous comprenez to linga ba place ya ndengwana ke sika monte lelo bazako pesa yo lobi pe ko biso parole pa bi garantie na ngo bima oza esko hotel militaire mon ba fingi mon na poli ba fingi mon na asa mal éduqué ba fingi bombe alobela ye asalele makambo minene na fingela ye bato abi kutu plus jamais à osolisa te belo ko ba welelité point d'interrogation te naibi te ongana sana problème nete na limbisa ime ya kosola nde bono okukango te non ça semblant te esika bayambi yo obeti maboko sepele esika bayambi yo te popo makolo kei po mutu moko ayina sans problème oyeba problème ayine la oti po ba femme ba intoxika yo po na kendo sa 15 minutes wa SB na biki na SB ba nga bien na tunaki bien ba futaki nga bien problème ngone za yango na ti mais oui bima na kati ya groupe bo ba sala ba voice mutu mo pa zala na linga yano nda bimisa a balancer ba voice wana plus jamais tout monde intéresse à soit tandenga kumisa kisila ko yambe wa te yebi yango donc ba tout monde tozo nako ke ne peut le loko tourner na ka pour tourner pendant na zakalaise avant to banda o les abiso bien OK na super marché so bibilo so na bike na sa émission mo kumisa chaîne na lekechu mutu so papa ko efo ko mabe tout tonton mara ko mabe non le moyen nga susu ya no litio inana na zo mo je vais tout pas dire mokila même si la na pona na jadi na zo mo OK kuna au jour OK mais avec les amants ya ndako ya tata na yo siko absence wana na chaîne na ko te bibelo bi ozapela binemi bandeko no mo pe ya libotati oh je vais ozapela binemi bandeko no ya kangela nga soki na motema non e bandeni kayiti bon kasi ko no sandi nini na commune bi ngamo na tuna yango leki na tuna sute point oh ya e bon yo koloba likambo ndengwana wanda kuna uti so ndako ngona ya kate fona continue koloba non na sino ba une fois pona mona asa leki na to za place moko na yo mona pe ki abenga nga sute j'abandonne de quoi si na tuna na zo réponse de quoi pe réponse c'est moi et bima ya mabete bima ya bien de quoi pe na za bakuki ba ko pe ba saka bien te na mams ba fani mais et lo ba mutu lobi ake cheni wana ebota masima ya SB donc bana tourner dans na SB to tourner un peu kuna c'est que ça likambu moko ya kanga na motema o nga na ebité pas si nous ka posa na sila ile ba yini bon eza sengwe uzana sila soki bon ba yininga bon ba ibelo ba yininga bo eza sengwe uzana sila eza sengwe uzana Jérémie eza sengwe uzana ba tonton o ba benga nga eza sengwe uzana ba papa ko ba benga nga ina kendo retourner partout de oh mona ko kangela nga soki parce que aina sila aina Jérémie ça n'engage que ça arrive aussi notre na soit dit uzo ata kutana na nzela tuna ba tournage au te to kutana na tournage ya Cardozo et tournama et pas na biso na lopango na biso na présenter papa maman lingaka makasa ni mama ta muto lingaka abibisi pe mboko na saka pesi mama nanga maman zo mila sucré to tuna et pas na biso na lemba filme mobo ya Cardozo to kutana mais déranger yo absence na wakana non il dérange ka point na sala musala na zo mbongo oya nga futanga mbongo bato bafutangiza mbongo loba so na vanda ezaki ka chaîne moko ya yi na tu n'es pas présent Caleb na tu na partout o ba benga bon ko yina o teme be di tamula yi na ebilo ko ni ayine na ngati ça masika sona te sara na solane très bien auto komana na ekutunda sana poto ana bon séjour ma fille wana moi aye déjà wana pena mwana ngomani sara wana abando lela line makulu nanga aho lela mwana peza line makulu nanga do benga nga mama ndo bone to benga nga Thérèse ya benga nga Thérèse te pona ebi ndenga yesi narque mwana mukie to sala voyage mobo to kenda Brazzaville et tomba ko anniversaire à maman na bango sara lela nga makulu o lela lokwa mwana na obondela et petit frère nga benga ki papa tonton Christ na pesi mbuta na kolusi donc moi na penza donc so na komeli sko kaka on répond de maman avec kuna nzamba batelo ce jour merci maman amen azana ebi nga nazana ata problème mon côté musale za sara masiela te
So ça ma sala sali chaîne na ya sali film. Ah benga ma Thérèse pose un problème ma Thérèse té. Mais so appelle à bon, grand qui non de ou melino tu biso boyo. Na bi eloko nya kangela nga motema te. Na ko kinde tete place mota msuna ko kuya na libaku ya mabe. Na ko mutu ko mobanga te no yati. No yati. Na ko yati. Non yati. Ba place na tourner na très à l'aise. Na ko yati. Non yati po biye po bengati. Po imo mtebi lo kunya kangela na mtema. Non yati. te kuna nga tuna wana papati po mona nga Thérèse na kombo Thérèse ba pesi nga o eza kombo lipambo liti ba kombo musu ba pesa bango lelo ba sala ngolo te ba koma ba garde corps non tuni na ha ele kilo kwa nini ba kombo lipambo liti menga papa na nga bimisa nga pesa kombo lipambo liti Thérèse ti lo ba to benga nga no sa musa théâtre hein réalisateur doit songi kasi bakoma musu Jérémie obonga bande ye Jérémie Dembo na pesi ombote Dembo azala umela pe bino bozo yaka bobo okendaki esa bien te azala bakoma musu ete bakoma lipambo lite nga kombo papa na nga mpenza apesa nga ti lelo esa mosala ye pe osa mosala ti te bakoma mosu nde eza bakombo ya libabe eke esala su mosala te ekoma bagarde corps nga azali place na nga mona ezali na mwana nga semble artiste mpesi mbote te kozala artiste place mo botambola nde eza garde corps te mais oyo ekomi ke artiste oyo ya ofungoli porte ya portière à voiture artiste oyo osimbi sac artiste oyo okanga bato opekisa bato bakomo garde corps yango wana mais eza mutu oyo nga na engagé ye nafutaki mbongo na fin du mois asalela nga ki garde corps abatela nga eya différent kenga moka ninga no collègue na yo nakoma garde corps mais boya na TV bobandi kofinga bato bondi koloba boye 7e nayebi te nayebi bakoma bango te il faut dire la vidéo il a dit 7e to 7e mais oui 7e c'est le 7e nayebi te oh Jésus il va on a logo de 7e afumula mais tout dans ba question you need to regarder quoi problème nga lobi boye nga lobi bona bunda makasi nga na lobi boye kombo ba pesa nga la papa na nga Caleb na remercier kombo alukumuti le esala musala mais ça l'artiste mususu ba pesa bango ba kombo ba babe batika lelo ko sa tête ba komba ba garde corps a cause après boye ba doit ba engager na maba ba gazer na ba nini ba benga bango ne ba sécurité wana a comment ko sala kuna ezaka te ko sabo o ma be muto aza garde corps asa su muto musa théâtre te on peut pas mettre pas ébouler bozo tanga komoni poani yoso ndimite zayi tuna question musuto kinde yo ndimite zayi na mole sko bunda te obunda obunda oh leke chu bongo charing akozu kwa jeune fille kolo kasi baba jeune fille penza opolate non polate bon bafinga na soni bafinga na soni non sila nde ba mikolo mwa liboso kokisa 30 ans leke na bakoko na nga baleka bazonga bakombo mosusu te maboko mosusu eloba kofi olomide baka osala te musu pe ba pesa na bango yo kombo papa mbola o bien wande na musala te travail ça te la fi comment film na mo ko tshilanga yeza na 7e yana lech
Ato fout à $1 million. En tournée. Il n'y a pas de l'eau. Yenda yo tourner po azana po sa ba tableau menga lokwa na ba tableau pa Jérémie na tournaka et pas si la bisalu na tournana et pas les abako qui na tournana pas par quoi na tourner ti ata ba bito si so tourner après to ke séjour na Paris na tourner ti bato ba luka ba rankin ba o sa randoté ba bengno ye oh pardon bon bisana bato ba luka rankin ba bo sa randoté luki mutu yo misi rando moko kaso mi marando nguti muto baluka ne rankin baluka il faut respecter rando de bino ki eti na musika to sambela pe Yesu na temple betara batu fimbo po ba bebisinda kwa tata na ye po yo ke tourner na mutu boy yo ebi bonganga te yo ebi kindoki te yo makamba belé te oyo yamba na mutu boy achikolo makamba bela nzoto we bien batumbi akombo benga bachengana na bachona mutubu ao ya kasio sana kisme yo sakana Jésus Christ yo akana Jésus Christ o sambela vobima o bengi mosakoli na Gédéon ngando abondeli pona yo o bengi mosakoli héritier nzita ngana simba basala nzambe po ba o choka maboko ba obatelo na se ya bongenge ya nzambe ba osabu boyete. Ça va. Moi qui n'a pas mis sauté pour me donner la vérité ma casse. Na linga ande ce côté to benga ngo kasi na kimana boya kana ngapo na o linga suba biloko te. Mwana mata mwana beso bima wete. Hein? Nous la tria ta mwana. Ya kuta ko tinga tina coin. Ombal. Ako tinga tina coin. A sepela makasi. Aza mama boy. E ba tumsubu ka ba mama boy ti. Moi mutu msubu aluka mama boy o mona mama boy te mama bango banda lata polo li papa coupé. Ye ko tinga ngatina coin. Kano. Est-ce que on a vu tout ça ya non? Est-ce que vie sentimentale à vie sexuelle ça peut aussi te choquer et déranger la paix? Non, non, et tali moko, ça n'engage que Moutona c'est pas ma camina sale. Si. Il y avait un bandit qui n'a pas monde au bazar, malélé, de bassi. Et belé. Monsieur vous l'a proposé. T'es bon, mais kate? Ah, comment on dit? Il y a un banana on dit. Ah. On me kate? C'est bon, ça n'a pas honte. Ya bango disto na bango ti boka ndo bangaka ya na linga ko mingi na sa bona bona boy moko ya na boy bi ko ibani na linga ko mingi bona na mona kendi suti na ke bete suko président na elisolo abi oh mono yo kate ye mutabebi sa intelligent tomba tangi ko intel wana na ganga bi wa sa bongo tabi yana tika masolo oh wa patron. Moi, c'est mon bel patron. Patron, président ya groupe ya mobali. Ndetse mono zoka makambo te. No ebi so na sima caméra. Habillé. Ye mtabebi sa intel. Te ye obima ye omuna nati. But ba ye omuna ngoti. Aso ya no. Ya no inalinga ko ye no za kitoko ye no poitrine no lèvres no. Ngapi yo lula nga lokwa mobali bwendeni. Yesi yamo. Obu no tableau ne bo jouer. Non jouer na. Il bo jouer. Oh, je go sous la tableau. Je no jouer na ngana sans problème. Lula ya bien sepela na nga kande na zabo. Ngana ba ite kaza makambuana. Na mo ka ke petite sœur mo ba lula nga normal. Oh, ce que tu na tournage ngabi na bisko président. Nasi posane ngabi oh nani lula nga makasi babi azala makambola makasi ke olingo solo ngabi ute za bongo tabi obe mutentelite ye mutakomisa ebongoti ngabi oh yesa bongo oh amakasi mutabebi se yeyo makasi tamanda teta na batu misusu pe ondima teke bazango baza yango mais ça ba sentiment na bango
So ba famille bon bandima bon on a ba sentiment bon biso ba net to ko boy to ba collègue ba chers collègues. Oh là là. Président. Ça c'est mission de. Tout ça soutien. Non, on passe au bémoté. Okosi wakasi. Okosi. Au moins que au moins le loke kimbimbe ba makambe belé bo rendre banda na plateau na yo. Oui. Oui bien que banda na plateau na yo. Ah. Ndeska ba mona ki wana penze fou ba la lisanga na boloko. Ah. Voilà, je demande à mon réalisateur Jérémy Nembo à lancer l'émission message mon copier la sur Esther Moya qui dit autre ya baki était son magistrat. Bon wa liboso na zoa ya plainte yango na zoa ngopuna. Naloba. Na zoa ngopuna pona ina ngoto. Ndena kina na bengi maître avocat na PC. Pour la patron na pension. Na PC maître avocat. Ali démarche à bandi à selenga dossier. na nini ya bole na parquet za rappelle to kenda kuna OK nde to komaka procédure bani ko penda ba ke tika la même convocation na ra motiver nga moko fandi adresse nga bom na luka to likope ça malgré tout si kolonga ilo moko ya no ba ta mission mboza kama kayo wana nyambeki ndalo Afrique a le bel élément de bédo dans le basikote. Pour pénal on va dans le bateau, puis on sort le béda aussi. Alors moi mon cœur le dit awa. Le préposé un bon mois, tu devais un bon mois. Nga yebisa o même magistrat wana. Tu vas sambisa nga na bona bi au moins moi mobali y était. Et puis premier jour au ba ko tikela nga convocation. Soit avocat na nga kinda te ndene nga la na makala. Mbamo makala donc yé asomba mokili na makambo nyonso tout c'est que passer na dérange akayo ça va passer à bien oui aza na passer à bien pour passer na dérange akayo pour oyé o intoxiquer garçon mo siko to ba wana kutu botuni kimbimbi siko botuna ye abenga ngana za semeki na ye mobali nini oyo to vanda ngana kimbimbi na ye po abisenga na mwasi abana miki aseme qui na biso parce que moni que tout est salité ko boko zo pe mutu bo baby si pe ba relation na ye ye kimbimi na mission na ye ba ya na ngaza na beni les visionnaires na kermesse ba ya ona na mina masanga na lal na langwa na ba camarade ni ba mimanga ba sala ngaso partout zo aloba ba bêtise bongo na sa kuiti na koka ko supporter mi balité mais yo bikinga na mila masanga tele kechu depuis na botama ba deli le ba mama na mwana assassin na pesi mbote yo so za ko mela masanga ndingi za liwa yo bikena mila masanga te totambo même na mwana na ngai Sam l'artiste wa Sam na mela ata mukemi na ko kangote na mila masanga te mais na ba biloko ba sala pour ba salir réputation na yo ba lobi ki e okoka supporter masanga te so za na mibali ngana zana batu muso na vana mo ba benga nga ba bi yo fo salo bima na ba ninga ba basi to mona ko mubutu mona ko na mibalite na se discipline ba discipline mo na vina nga o ba kebe ba ko sala ngoti azana apesa ki mbongo po ba funda nga po ki mbimbi akosa po ba rendez-vous to komo ya wana na avocat na ya comme ko déclarer petit on pas pesa te parce que ba sundola ki ba pesa sumbongo te sona likam no biesa lokuta ya ko démentir alobaki angwa oui ba sundola ki mais au moins tant to yo saba muto sambisa biso magistrat wana ayebisi alobi o aza mama na yo bowe na mona binu mba bwana problème ti donc moi mbala on ba intoxika ki ye batanga lobaka bato babaki na koseli mutu makam ndeni yo mutu moko zaka na makambo tout autour abatu nyonso tout na monde yo aka na sima makambo wana na kitoko te siko songa bakangisi ngana bakoko na ngana boko mo nga moni ngane na sa régime nanga baba makambo ande kondisa nga makambo kondisa ngate ngepa so babenga ngomlenga pembe papa nanga kufo benga ngomlenga pembe so na moli kam na loba normal na 600 na leki na zana temps ba régime nanga bon babi ke mo nyongo ko kondisa na TV neti bakomi oyo ko lekela nga mutu yo kufela tata bana na nga bala nga na bomwana isate mauvais souvenir tout na nga ya on allait là pour na bungsa mobile na nga na bomwana
na kati siko liloko nini ngo koko na bosa na kutu chose grave o bosa na kutu ozwa pe mobali mususu bo loko nini ngo ko ekoko le liso na media awa o edusi pe ma miso kiti singa non donc il faut muto yeba na zo vana banani siko bato ko bakimbimba sali ba 5 kabo kabwani e bo yo bando tourner lolo bake ata bato basimbikisi bo kabwana po ya kabwana na bato bongo ça n'a pas passé tala no ke osamba na saka accident na moto lo kolo na ngezaka ya ko vimba mais na kende se présenter kuna jour ba benge babi aya na commissionnaire ya kana ye ou ba ekota sal ngana ina mwana nango apesa nga rapport chef nanga groupe mwana nga ko se présenter mais commissionnaire on a dorti l'auto mon a été donc muto on a danger mo bozo yela ye il faut tika kaka po bino bosimba mokibo simba bon non tout le monde peut bino de boya na théâtre sans amba sungi muna pamboli bino bozo batunyo so tete bo vendre la bango bozo tunyo so tete bo vendre la bango ces époque na yo ça l'époque na yo les époques moninga tika moninga poko linge batu tout bazaka derrière yo et puis to kumisa nzambe po batu ebele bafungoli miso ba départ ebele on ko ça peut pas mbaté justement surtout côté on andika ko apesa mbongo ngano kimbimbi oyebi oyo ebike tala muto ana sans cœur mamoyo banu baza ba orphelin pour kende musala ndi bana ona balia mo bi o financer loko mo po ba sala e mabe akela na makala bani balala nzala yongo nzambi po makamso yo bima iza passé donc elle est passée nzamba juste on a bien passé ma bien atika na ça peut arriver te e passa mabe mutatiki yango e mona na ke mutatiki mabe okotika mabe musume mabe musu la tango kwa chéri mais oui mama kabebele to mona o eza mabeti ko kabona batende mabe eza mabeti ya mabeti ya kitoko te to sala na sous semblant te to kufa na se assemblant le kechu to se ba linga te na keka na tourner boso ba boke ngelo kwa mabe place wana pona sato combien ona nesi biku te futa ka cacher makasi afuta cacher makasi pene tu mikolo principal so na jota 4 principal na biso na sauter pendant 4 principal aux so ba 2000 combien kuna mais oui afuta cacher makasi ya ba principal Kimi na kati ya émission abi oya sufa semaine aya ngana zo sepela po mabe esuka ka efe bima bola munde dominaka belo so to mabe bomba na kuku muto tinda kimbi melo ba makambo na zate lo bango amona ki awuti place moya mabe fa bimisa makambe bele po batu musuba kokoza victime ya ba makambo mobo o ayebite yo muto bandako yina mutu siko tangu yo muto na yiniyo makasi koleka e koma mabe po soto bobengi pe siko bobike batongo bakumisa kayo ba video ezali nde bobimisa to kumisa ezalit siko oyina bango po anini ebimelo te c'est que ça kindoki Fimbi ya senga nga pardon na parquet na yamba ina bise na problème na ote surtout kaka bango ba mande ko zela ta mususu batebe ba finga nga kuna na ba kamera ne musu cameraman wana cameraman binda kuna nga atuna nanda kuna nga film na nga liboso na tena television mutatuna nga ayebi bana na nga mais abima po ba balo ba n'importe quoi na television ba finga balo ba n'importe quoi na kombo na nga mais Dieu est grand quand muto bino bo utiliser ki ye wana moka ko bimisa bino en poisa monyon to sala na mabete po lobi to ebi angote to ana bana bandeko na biso to ana basemeki to ana babokilo to ana oko sala a ekutanite eke kutanela na bandeko bana na biso moko boye relation atam suto bebi sango parce que biso monde muto sa mabe ozomona oui parce que azaki manipulé yete mutu azaki na posa osala likambo wana
ata mona ki ba injure na bi mère nga zo fa ni côté mona matongi to na fa na couloir alobaki yango tout kuta ne mais de nini kimbimbi bon afuta pe futa nga pe moto jour mo na mata boy afuta nga donc ba intoxica kae ba excité kende sala la haine loba funda po biso to sesika okot neti sikoto bakali kamu neti ona zo ngona na patron na ye bato babaki bakoya ko charger ngai na finga ba neti banani aga zo ba pela ba mais faki ba ko charger ngai tout ça na parquet na kimbimbi likambo ko sa likambo boyo ya mukie mom neti ndeko mo babeta ngai so pona bedna tanga kombo na ete na ba emisoka batuna nga question likambo ya kombo na ye na beti pe lisolongo ka nde ezalaki obiki etango ndeko na nano saki mabe otanga yo sa mutu na ngai otanga kombo na ngai emiso boye mpona nini bone boyebi bato kobe babenga ngai na salelo emiso mabe na biso sala ngote mpona na mutu na ngai kombo ne tanga pe na ndenge mabe eyaka question batuninga mponi tomona ke sute koto nga bite na yebi te peut-être ba mais il faut mona bato babenga ye tala monde to vivre de fona yeba motema ya sila pona za pembe na sila fona yeba motema ya Jérémie pona za pembe na Jérémie soko bi motema mutu te na mona ta bino ba chroniqueur nde bozala na ba fivete awa sepela na yo afongola le motema bosa be mission na bozo seka bozo me ya bozo lia ngala ko fana na sa mutu ta intoxiqué sa nga maba ko sala nga mabete pa bi ko za mama za na bandeko na nga bokolaka mais lelo ko ke zo mutu mo boza envoyer ba tindeli yo azwaki camarade moko boye butu na moni ba so na camarade wana ya conseil ngabi yo erozo so na kam tozaki ne ngabi to te pe kaka to lele kela ka pe ozala kate ngabi to keke ke pato fanda to somba tele o mona somba nana to kena pe na sa yo bo bingo ero o kende wa pona mon azale ke ya di aza mo amuki o te mama no kende ngabi o kende te ero o kende te mutono ebiete mutono utumboka libanda yi ha bingo bokutana boso za posa salu mabe poni kombongo ya mboka libanda ngo epesa kabino mapala mo. Oh, maman a raison, elle n'a aucune idée. Venez 0 longo, on a taxé à l'imbo qui est l'imbo qui coûte un mouton, il y a bité. Non, on t'a boigné le quoi à moi, non, conseil le quoi à moi. Mais à vous appeler à tourner, à t'en tiki vers n'a pas habité ça, n'a pas habité. À quoi on te peut big, à n'a pas yaya, n'a pas leki, n'a pas ndak. Voilà. Donc il y a des fois battre les petits bonzons en nzela moko. Pour me toquer ndaki na. Ba réalité c'est belé. Ba réalité c'est belé, ce bon boké bo ba bomi yo kuna. Ba ba mona kinga na ye. Na ti butu ba to mona tezaki mukona zaki na ma Thérèse. Nzonga ndenga na nzeto sa nini to kabwana ki. Oh. Ça m'a donné on a plus à bien secret. Ça m'a il y a situation ana. Au monde on a dit ça la situation. Ah, ils ont copié. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci la question. Et en plus, on batinda ki. Azaki na ye kutukuna te innocent. Bon ce que sanyo kangeli ntoki na mutema mwana neti boso na zui ata siti mobiso za ba siti bo aluka kopa msa no tinda za mosi na bana. Batu msuma mfia ka batu nde libanda ti. Siko bango batu bali na kati ba yebisu bino te nde bazako futa eti. Abi mo so yo ba futi biso. O mo ndenge biso to za na SB bongo. Équipe technique na biso wana ya SB. Jamais to ko benga équipe technique so retourner au filmer SB. Po bazu ba olia wana ba ofuta ndaku wana po SB za maele kabi nde ba not ba habuyi. Musana ba ofina ba onde ya ngulu. Ndeni no bengi la ba cameraman mso libanda ba ofilmer na. Isa mate? Donc on va plus on va plus vous demander au cani ba ngolo dessus. Kito rote? Il y a le doute que sur la pochette. Ça vous Namilelo jini mwana lemba awasa batoli réalité na ye na ndako na ye bato. Vous appelez partout sur la bengi au Kélé. Keno kete. Kasi yemo pebi ki obe ngati. Osola. Très bien. Jini, très bien. Soit bien maté, toujours problème. Keno kete. Na problème ni keno kete.
Ah, famille Boutette. Ok, t'es. Ah, on a kitoko, ba chaîne pays qui est bien, félicitations, ba olia, bon ça m'a bien, na problème ne dit. Non, qui était à olia, bilo olia. Makasi ngaza ba ufelenti. Musu mo ngani jani na ndeko na lemba. Mais bon, toxique c'est comme boy. Ou soit na bandi no de. Il faut un plateau. Pour le faut pas se boyer. Il faut un plateau. Ah, le plateau qui est Ah, quand c'est si ka obalingi ote pourquoi makolobeta kedeti. Inaza makamuna. Tete makamuna ye. Basi mo na saka misomo bopa le kaka a saka kwa mankanga respect ba yemo mikobo le ka ba ose be misomo boyezanga tina ba yemo ma ele te ba yemo bobuna buna. Oui, na comprendre que abo ke lenga bazui photo na nga batie ya lo banase. C'est ka lo ba inanga. Na sala émission na nga ya ngai yo pesa émission na yo porter son moni qui porter le côté. Ne tu osala ba wa na zo porter loko. Bravo. Voilà, je vois agir des opinions, question de la tournacelle royale. Parce qu'on voit aussi qu'il y a tout le gars qui vit pas de votre chose. Donc, il manque qui vers la fin, il y a l'émission à Bissau, la vérité. Il y a déjà 10 ans, il y a Congo les Ibati, pour y aider, pour soutenir Bissau. Aux alentours de Dubaï, le mois prochain, tout aux alentours ça, tout ça, nos promotions, aux restaurants à Dubaï, on a un contrat pour tout à Dubaï, s'il vous plaît. Nous avons invité surprise d'anniversaire de mauvais artistes. Nous avons très bien le tour du Maghreb, le Tchou, et à nous avons des Arabiens, tout le monde, vous voyez, vous avez tout ici, chaque peu ma vie, rêve à rêve. Nous avons la liste, nous avons la zone de l'Union. Nous avons 6 cabos pour quartier. Maintenant, c'est pour la sexy. Oh, Chico, bataille, ça est bien, hein? C'est vraiment à 15 ans, hein? 15 ans, 15 ans. Non, le moi, je suis à 15 ans, ah, j'ai côté, ouais. Et ça, qui tourne ma casse. C'est ça la franchise. C'est ça, les gars. Message na bitu balangi na Congo les TV et le nouveau baksa on a tuna kiote tenye sotuni nonga tenye sotuni nga ya baksa te tozaka ba frère toza en tout cas toza ba frère ceux qui ozui ndeko na likambo ono bozona makambo te net exemple na pesi ya mama eto na sila bazona na problème te ne azwa ki problème bon na sila ko benga ndeko na ye a sololi na ye ba sololi pe likambo ngeke leka entre bango mais siko talabo ninga safuta ki mbongo na ye ayo ko écraser ba tableau ayo benga mutu mso afuta ye lisu mbongo tu vois et ça li bien te c'est gars gabi olia ki oli po belé loso oli belé oli sur matsu di kolo ta Gabriel juste là dans ce vendredi pour tourner na ye est-ce que j'ai question les gars sur le tout kata est-ce que vous avez temps sur papa pour tourner pourquoi pour nani au comme na niveau pour à quoi niveau ni que kuna bazaza la suti ba chai retirada. Les questions, moi, ma question c'est ma réponse c'est à Bisso. Au yolo bali kambuboye, batu bayo ko bengo makamsusu. Benga papa ali otuna. Pala okima. Ah okimoti. Ali mission papa la okima. Mabana lo ba ne mingite yaza mo sérieux. En tout cas, ça n'engage qu'à y moi bi kamye ça akenda souti. C'est conseil de est-ce que ba bengo te ko kiti? Cause après ça on dit ma wité. Babengi te mo présent nzoka komboni babengi te babité babengi te zela nanu likamu pia minya chigeni suka na sawana na wala Gabriel bab kamani suka non le droit de pas na bomba que c'est le sous le soit dinere bomba o meminga likolo na kibinja so na tika poza babengi yo papa belena ki papa Papa Za. Bon, attention, bazang peut-être bon, bah c'est plus bazang à papa. Mais papa Za. Les gars, c'est que ça va casser. En tout cas, merci. Na Congo Liziba. Merci na invitation na Bino, merci na cadeau sucré na ngai.
merci na bato nyonso balingaka ngai, merci na bao boyo ofinga nga ngai nayebiki bato bafinga nga ntana kotia pa lekejo na like na koyima yango na waka très bien parce que bino basala bino mpona mafinga éducation c'est rata déjà dans les bas âges donc moyen to dresser moto eza te et puis monde ya théâtre tozala bacollègue bachers collègues so ofingi nomona te ke eza die merci na nga to Sabrina na nga moto afingi to éloge naomona collègue na nga moto afinga c'est normal donc oza mwana ya tata na bino na ya mama na bino ato ekofinga nga c'est normal et puis bato ebele pene baza wana bamikumisa baloba basala ebele mais baza na bato misusu oyo bapia bango valeur te bana bato bapesa bango valeur te esika osala mosala ata soki babengi exemple so babengi exemple na minute oyo babengi stila ya no tuna epano bawi atuna epano nga problème nini aloba te ya no kokenda kotanga bakombo nanga mposo okenda kotourne te wana ozo comprendre pourtant omoni bozoso bavaleur ya oya ovanda kofinga bato mais moto bino mo bovandaka bolobila awanga na bino bakote moko boye soki boza inutile botika kofingelaka ye bato conseil botika kofingelaka ye bato mpo kote moko awanga na ye bino donc bambote na ngai napesi yango epa maître Blaise B quoi monsieur le sénateur à vie à judo champion olympique coach napesi mama Nila Ayonga papa Nise Mbula mbote belé napesi ML Muswamba Titi Kalu bambote belé mami Lufuankenda ba gros bisous na yo ba joyeux anniversaire na Karine Manessa napesi bambote belé ya mima na Suisse napesi bambote belé mama Nandine motema ya papa Ipo mère double napesi bambote belé napesi bambote na ngai na ba nyonso balinga ngai na ba balinga ngai te napesi mama Miette Nathalie bambote belé napesi ma Prudence Mujinga bambote ebele donc bino nyonso tu na linga bino na motema na nga mobimba et puis ba oyo pe balinga nga te lokola bino nde boyebi nga bolinga nga te menga lokola na yebi bino te lokola bo ba fanatique na linga bino. Merci ya ça des personnes vont contribuer na biza pour ici na bois cacao sur na bois qui Miette na Miette Nathalie Miette Nathalie Miette Nathalie Miette papa direct madame Nathalie Miette mama Prudence Mujinga aotala ngo pe kitoko makasi mami Lufuankenda voilà Yvonne Fabiola Mama Zozo na end voilà penda wa mama social mama Zozo na end il faut être deux personnes moi deux personnes mama Zozo na end c'est la très bien merci la oh na batindi merci na bino na sima caméra avec Jérémy Ndembo na pesi ba merci pour la confiance et la courage parce que au moins ça na bato moko ya na zo ko se tourner na limi na vani moi je nous bailler avant na tourner na vani oh ah mais le lourdeur yes na pour tourner des poils mais plus de l'autorité famille na ok très bien non mona vani na penser de muto ye tout travail c'est ça dani va vendre scénario va na youtube toujours va dire ba toka bana bango sauter et sauter papa to tikaka ba waya biso ka to boka mabanga bo ba famille ba idiote so ibe faut ba mona opete voilà tellement on est venu en place avec ba believe kambi ba solo na ngai pesi merci surtout vraiment à Montréal et Jérémy Nembo on est ensemble na ko tena lumière ça là toujours les questions na lumière merci na ba pour les gars pas les questions merci na Gisèle Tati pour na logement pour tout ça là 2 semaines à Dubaï on se fait logement en tout cas malam ya Gisèle Tati Gisèle Tati yamba bango bien ba vanda kimia mais ko ba bien non ko to juité ya madame Miette bazata moi bien ça biso bazata moi bien pour toi na ngote toza pour ça découverte après Dubaï to in Afrique ça va plus de yann pour très bien Tanzanie très bien merci beaucoup FBD toujours voilà voilà sima bye bye Congo Liziba TV pour plus d'actualités